mais mingi tolandaka bomoko ya mboka na ba info na bomoko ya mboka musicien boko lega l'homme de Mutuashi ko lega na ya dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre. I love you, I love you, Papa chéri bin Adam, PDG Ali Maïmona. Splendeur. J'aime ce beau le maire, mon Dieu. Bakofinga bakotango, naï na kipate, c'est pour na yo déjà ya nini na salite, balela yo boya naï, yo boyinga, molonga nina yo. Maman Emily Kenzemba, respectez les écoles de Dieu. Bakofinga bakotom, naï na kipate, c'est pour na yo mami, nini na salite, balela kimangai, yo boyinga, molonga nina ye. Kael yime, maître Topol Kabongo, na Fremona. Maman Lélé Kazelo. À la folie, à la folie. J'ai aussi mis ma mignonne à l'enfant. C'était bien le film. Alain Dinamo, je parle là, s'il te plaît, la Seigneur de l'enfance, Djokoukou ya mami lele, Koyoka kolela ya bien-aimé Amumba. Merci, Ivator Mbuzimpiana. Très pour le poumon.
Alors, le 9 juin à Showbiz. Oui, enfin. Ndele sur yo Zubiso JB à période. Toi 30 ans de carrière, nous savons les selling ma œuvre. Les papas gérer le bac. Ils ont bio limité dans le domaine pas bah tu peux voir ça mourir quoi. Non oui, la 5 c'est presque génération tout. Ah, OK. Génération plein il y a Wenga Kala 84. Bah Wenga ya biso to botami. Puis là Wenga ya lelo. Donc tout ça moi mixture de ba mixto. Parce que toujours landawa. Donc comment on a Suisse Claude le Québécois. Alors bien il y a 48 heures. Et Ibrator 48 heures au Cocan. 48 heures. 48 heures. Et tant qu'un piano au Cocan. Ah, Ibrator dit piano 48 heures pour Claude le Québécois. Yannick Mambeke, Dolly Mambeke, Miliki na biberon, azalaka na posa ya mapate. Mais mokolo bataka na kopo, esengaki mapa ya. Elingi koloba, papa chéri sosola, nakoli, saratola, nakola. On a mis à l'hôpital et un mariage. J'ai coco et moi, ça fait moto mon corps, algèbre l'amour. Absence la moto linga, komaya alors. Pourquoi kotika kanga tout est trop longtemps? Pour profiter des affaires, je les connais, je vais aux amalines. de mon cœur. Depuis okenda je rafle molili na motema nanga le ciel est sans étoile. Nzambe conduit mes pas. Monganga pesi permission bata na sale d'urgence ponaka nanga mongongo na yo ebakiselanga ta 2 jours de plus sege minya manyata susa yawele mosini oseke bale vidi kaotalita Maître Jules Manek, c'est mon bélaï. Super bon.
faculté de médecine wapi thérapeutique ya bamaladi d'amour soki nawe recontinue barecherche pour d'autres amoureux Gérard miso nanga esali po emona ye te depuis 2 mois nabelise site lokola mobange ekokozonga s'il te plaît Gérard ozamali fredi wanga azali neige blanche ezanzeranga otiakanga Emery Moukeba bakundanga na ye bulu moko daida ye daida ongi ekasinga kaka bouge moyenne lala ikenefere mabutu ekomi elastique akozilitwa lelonga napesi mama les anciens vitamines et de 48 heures y'a des soudeurs Gérard Zongiselanga Emanana Omema Mukako ezaka bisengo kosepela koye moko jibe mpiana okutani bosololi ayambi likambo ngo ndenge alambi yango na motema ya bolingo et puis naosala makambo nyonso sous bénédiction na ye poso alingaki yango te peut-être moi en plaire ozwi enge ezala mpe boye te sous bénédiction na ye olukaki lisolo mpo tobeta masolo to kaka mpo osepelaka nango na ye barubrique mpo ezali econtourne mpo déjà tant tosala hommage elingi oloba hommage basalaka kaka mpona un grand homme c'est-à-dire aza monene tellement tolinga tolakisa mpe nini azali nini si asala na mboka na milieu na biso musical na mboka aza un grand nom aza personnalité monene faut te respecter musicalement parlant aza monument mikolo tikala otanga le 29 ezokoma ibator c'est-à-dire histoire wana ya oyemba Julien Piana bandeko velo esutukisi mpe bango banzembo mpenza mingi esuki na combien eponi combien parce que eti toza bandeko banda biso na lubasi ya Alain Balai aobiaske vibrateur akoka omba totanke mpiano na okokango omba bakalaka mopepe te PDG Ali Maimona Front Belge omba nasali nyonso oyo mobali ya solo asalaka soki alingi to akomizoba na bolingo kasi babotimo ekoi yangano tokwelanga mpo nazali moto ya rajon mosusu nasali bakareme na groupe de priere nakomisere en Christ mpo na yo oma kasi patience ezali mpo nalandaki sembo te lokolo eumeli oma nakomi lukama boye nasali gauche droite likolo mpe na se namoni nani te oyo akoyambela ngai mokumba mpe bozito ya bolingo kobomeza mabelu yango nakomi zobazoba PDG la mokolo topele moka elelo ya leki
bakomisa mama kasi babotino baboyi yangano tokwelala onazali moto ya jean mosusu nasali bakarame na coupe de priere namoni nanite kasi patience ezangi ngai mpo nalandaki se kofi lokole komba nakomi naliboshe droite likolo mpe na se namoni nani te oya koyambela mai mokumba mpe bozito ya bolingo na memi kobomeza mabebe komba nakomi Olinga kote yo? Maman, je suis présent. Papa chéri, omatoki yanga ezali se ya maloba nasengi yotika motema na yo kolele jurangola ya nangai lokola kilawe nayakolala na kati ya motema nazobongi na banda kutu na korofleye inokolo ebongako ya kuta suve ayoka somo akima tikelanga mami nzumba lelo masoki yangano ezali se ya maloba nasengi otika porte pambema polele jurango naya na ngai lokola moyibe nayakola lipati ya bongengi na sanza inokolo ebongako ya akuta centre ayoka samo akima yo mpona fidelite na profite babalisanga yo na makasi ipasa ya omoni yo merci. Centre-ville. Ouais, maman. Bonzo. Ouais. Au Bénin, février, hein? Ouais, vraiment d'abord, merci à toi, merci d'avoir ironion sur la mission de la minute d'abord, jour J-5, 5 jours, d'abord, te remercier les bandiers, à part les bandiers, te remercier Papa Chéri, je vais bien la mine dame, et puis deuxièmement, te remercier tous les sponsors. Côté événement parce qu'il n'est pas les qui m'ont coupé sur la bacal mais Dieu grand a formulé et puis sponsor d'abord on remercier Mère Biria comme promos et puis nous remercier RTL Darlimon et puis chef Nabiso et puis nous bossons fondation Immaculée et puis na Gomer donc ça veut dire les abattus Oyo va soutenir ce moment Véro toujours de cœur mais déjà le 29 faisant rendez-vous moi moi belé pour la surprise belé la surprise des amours et belé la délégation qui par-ci par-là déjà les gens soient trouvé une délégation à Paris représentée par Idio Kolo le président de tous les contremaîtres Emery Moukeba Barros Dounia Tati Mafouila Christian Kabaka Kabela les lobans à Rwanda tout va contremaître parce que c'est un match à Souka les amis de Ibraton piano et puis les amis de JB Piana donc après match on a déjà Jansi Katakata Bazoza Nabiso Badego Batterie Bajipe Latino Pile Badabli Koule puis Freddy Walelo donc le 29 là rendez-vous n'est pas manqué venez le 29 juin Ibrator Mbouzi Piana va chanter JB Piana rendez-vous à ne pas manquer Alibola Mokonda Dijon un séjour à Kinshasa il nous annonce qu'il sera là au cours de cette soirée mais également Edwige Gala la fille de luxe au Bango au plus beaucoup d'années solo on a Showbuzz au 29 Ibrator merci pour cette initiative merci et rendre hommage à Papa Chéri tout le monde a su quoi émission la déco de la biso maintenant tous à téléphone il y a César Passiotti Yangoy le beaucoup Ibraton a CPCN a clin d'œil le 29 juin parce que Doudou qui a fait 12-12 amis cela me fait à côté donc on va terminer l'émission là Ibraton Mbouzi Piana qui sera au rendez-vous le 29 juin à Chobose il va rendre hommage à JB Piana il va chanter Papa Chéri événement absolument suivre que nous vous recommandons ce samedi événement à Chobose avec Ibrator qui va faire plaisir à César Passiotti Yangoy de Boko Nzambi mais
particulièrement à Edwige, la fille de Lex, on disait bon, bah, c'est un clin d'œil, hein, bon, mais clin d'œil. Tant qu'il va tort. Bachelu Makanila, Julie Fernandea, oh, Batsa, café pas chéri, Papa Tilana, Papa Sina jamais, Badiama, Aki les gageurs, Balista, Ezali maman maté, Papa Sina maté, souffle de vie, Papa Yebi, c'est que moi je vais le bonheur, avec tous les peines de mon Papa chéri, nana mongongo note, mais non remego la bien. Adama Sako, la Clinton. Papa chéri, nana mongongo note, mais je vais vous la boye. Yoka bien nini petit no kolela. Oka. Bisano ketre bele, toyoka toujours ma colère. Oyo romwe oyo wileri, moye kakomare bezali. Bezali bina dama, namala musika na night suve. Papieto na ketre, alini lisusi. Ayi moko na kokite mina dama. Papa chéri, osume. C'est la fin de l'émission. C'est la fin de l'émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. C'est fini pour Carré Banquet de ce dimanche. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, mais avec Ibrator le samedi 29 juin à Chauveuse. Samedi, vendredi, la Chauveuse avec Ibrator. On va chanter J.B. Piano. mingi tolandaka bomoko ya mboka na bainfo na bomoko ya mboka musicien boko lekaleka l'homme de Mutuashi ko lekalekana na ye dans site ya kitoko bomoko ya mboka ilunga wetu mwana le padre